Merci beaucoup, bah, Congolais de partout. Au Pestibino Lissus Mbote, bino vraiment bateau, bon, mais ça n'a pas émission. Nabiso, la Congo, émission, y a pas vrai Congolais, émission, y a pas peuple congolais au bazar de partout. Ce que vraiment, Moutouasika, bokende pe ko s'abonner na ba chaîne Nabiso YouTube et ko ça la bien, yango penga. Eza moko, y a ba service auto senga la bino, pour na to élargir ba audience Nabiso. Pour atteindre les Congolais msusu au bazwa libaku ya kolanda émission na bisote. Merci lisusu na bino nyonso bato bopesa biso confiance et fidélité. Congo mboka o population aza abandonné. Mboka oyo peuple ako souffrir ba politiciens bako vivre kaka pona mabenga na bango. O to komona siko na scène politique. Est-ce que eza ba règlement de compte eza ko s'éterniser na pouvoir ndenge bato mosusu bakoloba eza dictature oyo ezolinga ezala restaurer toyebite na yango vraiment tokosolola na mwana mboka Ngefa le prophète du peuple makambo bakosolola eza ebele tokomona ba image ya basi ya bastar oyo bakobunda toyebite soki eza nini prophète Ngefa nde mutu ako expliquer biso makambo nyonso bozala branché tina suka ekosala bien. Merci na Rémi mutu aza derrière caméra, merci na équipe technique mobimba mwana mboka Ngefa, bonjour et bienvenue. Ndeko nzambe apambola yo mikolo ebele tokabwanaki mais soki tokutani lo nzambe moto alingi Lamentation chapitre 3 37 à 39 qui dit les choses arrivent ce que l'Éternel ordonne. Je crois que tout ça pour la vérité et que sunga bana mboka na ba poko so to ko mona yango kolo ayeba ko zwa lokumu. Merci beaucoup. Kene belete to ko sambela kaka na komona tata pe na mwana na molimo santu. Amen. Merci beaucoup mwana mboka John Ngefa, prophète Ngefa, makambo ezebele na Congo. Mais to banda nano ba vidéo moko ko circuler to moni ex-femme ya star moko mboka na biso bako bunda bitumba balobi bazowelela mobali eza nini soki ozwaki ba vidéo ne komelaki. Mais ngana ko comprendre te ndeko sa ba divorce soko sa divorce vana na yo hein omoni eza mo eza ba député na biso eza ba généraux na biso eza la ba ministre na biso eza li passe na yango Bible zo bisa na Philippiens chapitre 3 17 à 18 soyez mes imitateurs. Très bien. Tango yo batio comme ministre faut na dignité wana hein oui makambo yo leki Séraphin et ça na Congo prophète toko lobela makambo ba star ba musicien et comme makambo ya ba ministre ndé non c'est là qu'on est quoi les ministres OK hein et là qu'on est quoi les ministres mais tout ça en général très bien comment yo sali divorce on bien boy Kofi Olomide parce que maman Lia na respecta ka na Kofi motabwe ki monini zali Alia tango yo boy vanda kimia yo go luka mutu waza na mwasi responsable ça dit quoi sango écouter biso na réseaux sociaux ça n'est pas si mingi toujours buna makamba détournement toujours buna makambo ya Goma Bukavu bunagane kende to ça les photos boto lango na makambo so pelengende côté la biso na kati ba pouvoir ça dit quoi moi je me suis allé na Congo na moto pa na France moi c'est en Congo na Marlène Oazaki moi c'est à jouer oui OK ba ye wana bakuta na hôtel du fleuve bitumbe bundaki ne wana et puis bango so ba loger kaka wana et puis si sonne na gouvernement congolais en tête ba la Gilwando pardon bazo la Gilwando azali ministre il ne peut pas faire de telles choses nenga to yoki nous supposons so des solo moi ils sont la République moi prophète Ngefa oui bi confirme mon non maman li bazo welela ministre Gilwando mais tu me bouli na minute hôtel du fleuve non OK les gens étaient là pas filmer hein mais là qu'est-ce qu'on pourrait faire Marlène na ya yo fumangani na o di poto na fumangani o yo ya lo bi tenga na boy Kofi Olomide pa na fumangani na mais tata wana Gilwando na mwasi ndako ça perd de la famille marié officiellement sikoyo honneur nini bozo pesa na autorité wana c'est dit quoi
ça touche le gouvernement. Mais, dans Bamboka Moussousou, il allait organiser, soit il y a telle bêtise, ça il faut passer à le ministre, on a démissionné. Faut démissionner. Hein? Écobiste, njobiste, matikiste, grade 5, verset 19. Aujourd'hui, c'est on a quand même. Ministre Nabino, il y a Union Sacrée. Topé, membre de l'Union Sacrée, Nabino Balingi, Bassa artiste, un peu mingi. Mais ça m'a bien passé, pourquoi on a passé mon soutien pour créer un conflit. Hein? Car est-ce qu'il y a un conflit exact? Hein? Pour créer conflit, place de conflit exact. Pourquoi on a bassi, mon soutien est belé, batoni ma métiole. Car bassi a bandé qu'on a bien, ba jouer, ba tiki bango. Bino bozotemona na wopani. C'est pour ça ba ikobiste, ba ndumbiste, ba matikiste. Alors ça ne sert pas ba donner ba diriger ba. Sori yeso zo ba na Bible, na Philippiens chapitre 3, verset 17 à 18. Soyez mes imitateurs. Est-ce que nous sommes les imitateurs de Christ? Hein? Ils allaient participer moi. Est-ce que ngefa lelo na histoire wana ndengo utoloba oko supposer eza ministre Gilwando? Est-ce que la supposé d'être Toyoki Bissonyos et bimi na ba réseaux sociaux et bimi ba kangi ba photo biloko tout ba tinde les autres temps ba partout. Ce n'est pas moi j'ai supposé. Yonde mto supposé. Mais ngai nazo condamné so que ça solo moi je condamne. Ozo condamné nani? Moi si to mobile. Non, je condamne le Gilwando. Mais ce Gilwando ne pourrait jamais le faire. Hein? Qu'on fait mon tamuno makasi. Hein? Qu'on fait le magarando te. Abwaka épée na bande. Attention, abwaka épée na nzembo. Omoni, votre langue motoka. Mais bakabona déjà. Non, mais bakabona, mais moto a quoi kaye. On a confié zani na kata mwana. Moto ça a sala eloko wana te. Abala ki ali ya mama li officiellement. Mais bakaboni. Mais so bakaboni. Mais ya luka mwasi mosuta ka ali. Mais ti sana mokilo ka ali. Siko baza basi mi bale pourquoi bozo lobela kaka ali. Ali ya ko sala on a kisano sana pota ko sa biloko na kisane. C'est faux. Ko fait bana na kisasa fa na ote. Et malheur zo yo zo bunisa moninga pa ibilo tu ba miibi bozo ba mobali ba. Hein? Ibilo tu ba miibi ya papa moibi na moibi ozo bunda. C'est comme la parole ba basi mabala balongwe mabala baladi o mari. Ba baladi o mari basi mabala balongwe mabala on a o mari. Omoni 1 Thessaloniciens chapitre 6 verset 10. L'amour de l'argent. Omoni bon. Parce que ça bon ça. Hein? Omoni mo sala bon ça. Mauvais maître. Bon conducteur mais mauvais hein? Maître. Avant de kota na sujet na biso ngefa na makambo yo actualité mususu ya mikolo yo Jean-Marie Kasamba asali toile ba wario ba siliki nani nde aza vraiment légende na mboka na biso ngona mboka. Pour le moment hein, Jean-Marie Kasamba a servi Kabila, a servi na place ya Kabila. Oyebi Exode 20 verset 7, tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain. Ce sont des rancuniers. Bana ba eni wana ba Rwandais contre ba Jean-Marie Kasamba. Pardon? Ba eni ba Rwandais et contre ba Jean-Marie Kasamba. Oh. Parce que Kabila n'est pas au pouvoir. Kabila a dans 5 secondes, 18 ans ça y est. Ça dit quoi? Pour le moment quand tu as ao. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4. Chaque chose a son temps. Papa Mbarenya, la Kofi Barenya, Zaiko Langa Langa, Vimba Barenya, Bakester Barenya, pour la Lélo, tout ça, Lélo. C'est les grands légendes, il y a Lélo, fallait pas. Adjoint Naye, il a dit fait. Ouais, l'andi bango, petit fan. Oh, Gefa, pardon. Oh. Bandela là au classement là, voilà. Dans le classement, c'est le bango Lélo. Légende d'Aliboso. C'est fallu. Il a fallu à Sali à Minene. Hein? Et puis, il y a une chance. Musicien, moi, quoi, Bimaka, et pas il y a quartier la terre et la Kazate. Baza pe na moyen. Ok. Mais fallu, on ne comprend pas le phénomène. Hein? Fallu à Bima Zouambon. Hein? C'est comme nous avons fallu, mais faire ne pas mettre dans la quartier la terre. Hein? C'est ça. Faire un goya, mais il y a une conflit à format qui, à format qui ni. Il fallait à Outal en orchestre, Mickey, Motasali, Zali, mais faire à Outal, Bawenge, musique, à orchestre, les bandes coréennes. Mon musicien, mon côté à Zoua, vie pas à quartier là. Et pas à Kofi le midi. Et oui, attends, mon temps, il y a pas Suzuki Bazar, on a pas de. Suzuki, c'est un grand chanteur. Et puis Kofi, il y a une équipe nationale, mon côté à Bimavi. Mais Baka Mwaka. Fallait habiller petit na bango ya souka ezali fula
nzambe atomboli les grands légendes na mboka olinga bolinga te ezali fali yango na malchance asungaka bato ebele mais bato kosanga récompense ya bien te makila ya biso baéquatorien fali asungaka bato ebele bato kosanga récompense te fali apesi bato bavise ya 5 à 5 ans lelo bazofinga fali na bachaîne partout ça na classement na ya liboso fali fere petit fali petit fali amen ngefa bato ebele bamisie ebele bazala succès te bato ya misato oyo aleki bango aza te o mato kito aleki bango aza te eza ngonga na bango Exode chapitre 3 verset 1 à 3 nzambe amatisi bango okisa bango aza te. Merci beaucoup wana tozalaki vraiment na actualité oeza à la lune ces derniers temps na côté ya bandeko na biso ma musicien ngefa tozonga na na politique matata ponyo condamné 10 ans bato musu balobi eza acharnement musu balobi eza ba règlement des comptes politiques musu balobi eza dictature ne oyo baye ko instaurer na mboka na biso yo osa analyse na on bon papa totika justice ça mosala nango parce que article 151 a construit le justice est indépendant injonction mon côté pouvoir de moi besoin injonction et pas na bango te mais matata po ba komisi mboko ya jeune azali premier ministre pendant 4 ans azali ministre de finance pendant 2 ans bokangalondo produit nini yango produit batoa bali ya bamela des millions de dollars ebimi akena mboka ne kotonga ba université makambo ebele na mbongo ya république papa lelo soki ba juji balandeli likambo un activateur un escroc un voleur lelo soki mboka komi ya genou c'est matin d'apoyo c'est quoi ça ne met en ligne tu sais que dit babi nyoso kaka pona boy kokota nyoso ah papa tu sais président Tshisekedi n'est pas dictateur Frank John motabimisa qui est en prison c'est pas Tshisekedi Frank John amona boye na lelo comme opposé à Tshisekedi ce sont des races de Caïn 1 Jean chapitre 3 verset 12 nga mona na prison contre Frank John ce n'est pas facile matata po ya sali biloko ne wana ba juji ba condamné 10 ans mais ego kita wana ministère public a sengi ekozaba 3 ans 5 ans ba msusu pe président va peut grâce présidentielle akobimisa ye mais je sais au Congo par rapport na Kabila na muto azaki na ndere komo na nani ndere ya Kabila nani wana ye pa kimaki azonga kiawa comment nani Caleb wana Caleb c'était un petit dieu baboma combien bakanga combien banyokola bato combien tu sais que n'est pas dictateur so obi tu te dictateur na kowanga lango parce que bato bazoloba ndenge balingi baza libre napesa exemple tu sais que dictateur makambo bolodwa asalaka yango akozala na libanda bolodwa moi je suis bolodwa c'est bacritique ya Tshisekedi ndenge makambo alobaka akeli université ya Belgique abina loloka place Tshisekedi atangaka est-ce que ça m'a bien non ma papa yo kana ça nous sommes en Afrique monsieur ya Kabila loloka place Kabila tanga là donc professeur docteur où tu vois natanga Kabila comme Kabila ondengo Kabila tuer les gens vivent boye kaka makambo ya contrat ba signé na ba Congo bomi gouverneur Congo bengi na ngati makofi biponda lani biponda de les box ça ka bato tu sais que ça beta mutu mbata tu sais que ça beta mutu mbata ko mona tu sais que dakanga nani ba ministre ba conseil tia bango na prison makala ba c'est le péché ya il a volé ses péchés aïba makasi il est sacré kamera kota prison de abimate atia ministre économie de là azanini président parlementaire ba caméra aïba raté président mokoza préfet mona ngote nzela ya 100 jours 100 jours si ndem doit déclarer que président aïba en Afrique je dis c'est indépendante ils ont d'abord à pouvoir moi je te dis aujourd'hui on a libéré moi c'est Omar Bongo la prison de moi on a libéré ce que Bongo a comme Ali bazan Angola ce que ils ont commandé à garde présidentielle ça dit quoi matata ponyo munoko ebele yaka c'est le marié Kabila ko protéger il a pouvoir ya bango te pouvoir ya peuple
Na Moïse Katumbe, il a beaucoup détourné l'argent dans le gouverneur. Plus de 300 camions kota Kasumbalé na Zambie mikolonios na ba produit na. Babi bozo s'attaquer kaka na ba opposa. Bongo ba père de famille. Oh ba yiba mbongo ba lobi ba père de famille. Bango moyeba kanga bango te. Père de famille. Mais ba loba ki ngona pa. Mais tu dois dénoncer bango, je dis ça Moussa na il a l'engagement dans le loi. Il est dehors. Mais je te dis aujourd'hui on va le poursuivre. Azan la retraite pourquoi? Moïbi, il a détourné. Moïbi Mounene. Gilles Alengeti. Moïbi Mounene Tokala, Angalima. Hein? Moïbi Mounene. Ozana ba preuve. Nazana ba preuve bakogo. Ayibili. Gilles Alengeti dans 62 ans, retraite na mboka dans 65 ans. Azana dans 3 ans. 3 ans ba révoquer ko révoquer cette pension permanente. Gilles Alengeti wa. Gilles Alengeti za ko Nzambe. Na mona tenga. Directeur général la finance. Ake ba mboka ba contrôle na teni aéroport ba betele ezalaka te papa. O mboka mboka pola. Directeur général. Pourquoi tu rappelles directeur au FIDA? Quand il y a un Sambon Belé, il y a OCC, il y a des Gérard, il y a un militaire. Et ça, c'est un bocani. Vous êtes intellectuel, monsieur. Au monde, il y a un bocani. Mon air, ça m'a gouverné. C'est parce qu'il fait bien son travail. Il fait pour ça. Combien de fonds j'ai à détourner un bon là-bas? Combien de ministres va gouverner, attaquer un bandak, tout cela. Il y a sa funda bango, le dossier n'a pas procuré mon colonie. Hein? Est-ce que. Ça dit quoi? Tout ce moment, bah, face à la Gilles, face à la Congolaise. Hein? Il faut yo batuyo so. Face à la Congolais. Na Congolais pas de main, na mwana mbanda to na mbanda to yebani. Nini? Boloja na yebi mbanda to yebani. Hein? Siko Gilles Alengeti azana batu ba yebi ete. Il était comme petit de Alengeti dans la face wana. Na ko comme Museveni mais donc. Hein? Même le nyona. Hein? Ta de Gilles na mwana mbandaka. A mwana Équateur, so mo elongine Équateur. Yango Kindumba bino ba Équateur. Kindumba ya bato na baluba na ndumbe bele. Baluba ba ba 7-8 Équateur ba 7-8. Est-ce que le loto ko fait sa Vital Kamerhe raison pour tout chiter na dossier ya Matata Ponyo? Oh alobaki Vital Kamerhe alobi Matata Ponyo azaki président pendant 4 ans. Premier ministre pendant 4 ans ndenge oto lobana. Abongisi mboka na ye quand même atongi na kini. Bango na bango so mbongo na ye papa. Être Vital Kamerhe Kalaming dans la motion de défiance. Ce sont les gens bah même Esaïe bah il doit quitter le pouvoir. Les gens bango bah détruire bon. 58 millions de dollars qui en côté. 125 millions de dollars à Dieu qui en côté. Qui en côté? Ezra Matata Ponyo, Ezra Kamerhe. Papa, oyebi Matata Ponyo, olinga ko coopérer na justice. Au salaire grave Kamerhe kosi yo. Et Kamerhe lobi dossier ne ko bima, ya mbongo 58 000 dollars lisusu oyo ya ba so de mouton. Et là sur les moutons mais so de tabac. Wale le cas déjà. 128 millions ba tamisi lisusu. Ako maine moto. Ouais, bango so bazo na prison ngana kufa e moto bezo bima mabaye zo bima. Pati ka mo mabaye zo zo. Bato yo. Ono bazo blandi na bato penza ba sibi na boloko ba yoka. Tande kuwa na yebite. Hein? Na yebite. Sikoyo bato moko bazonga bango bato musu bakokotaka na mboko te papa. Omoni jeune ministre de finance ya koti. Hein? Bomoni nga asota pomsa. Doudou Fwamba. Doudou Fwamba bomoni yango. Hein? Ouais akota ki wana mususu wana, hein? Lunette mulo kwa lui de finance. Hein? Ngana fingi na ngai te na to ba bien, ngana tipe manette papa. Roi lui de finance. Hein? Hein? Ah, na ibaki te ba gouvernement ba ibaki ba na bisambanga tout cela. Lui que nous façon ba ko ça c'est craignos sur libana. Siko tellement bimisi yango ba ino sacré. Bazota kenen, c'est le chef de l'état. Est-ce que le ministère de la justice détournement ça il fait? Oui, l'île détournement ezali. L'île détournement ezali. L'île détournement. L'île détournement vous? Bah l'île comme Bela. Ah. L'île Bitamola Tambola, l'île de détournement. L'île de Makembiste. L'île Bitamola Tambola, l'île de détournement, l'île de Makembiste. Monsieur Chine. L'île Ekobiste. Na l'île Ekobiste, là l'île Ekongi. L'île Ekongi le premier.
Congo Mokelengi. Donc, va détourner bon opéra ministère. Ah, va détourner 51 millions. Puis saute au moins la vie, hein, mes chers frères. Bible est claire. Potiali Sonayo, Longote Kolonga Moningati. Attention, 51 millions. You can beaucoup de trucs, millions de millions. C'est comme une autre peuple. Ce peuple, ils sont toujours dans la misère. Est-ce que Bino Penza, gouverner, c'est prévoir? Ah, président a malchance, hein? Président, non, président Mawa. Yaza Kochit. Président Zakoch. Non, ce président est barango. Il y a un temps aligné, va jouer. Dans le président, à quoi aligné, va jouer par la partie politique, ils ont une carte d'union sacrée. Mais ce Bangalimana, il va besoin de la carte de Bossam. Hein? John Ngefa. Bah, autant vous avez nini 50 prison à Kisangani. Sauf que moi, les députés, bah, bengi moto. Aïe, na parlement, bah, tout 51 millions de dollars aux unes à prison à Kisangani. Il y a mis bali. Ouganda fout à la biso mbongo plus de 8 millions chaque mois pour la guerre à 6 jours ba bundaka na Kisangani. Mbongo ekotaka wapi? Ekotaka wapi? Et oazwaka ngo nani? Yango secret limite. Lili bizwazwa. Lili bizwazwa. Eza mawatro. Eza mawatro na mbo papa. Il faut de la fière na mboka na yo, mais mawa mingi na pauvreté toujours les kalango. Parce que le pays est riche, monsieur. Nous ne critiquons personne, nous disons la vérité. Donc, on a le niveau à boité, Séraphin. Hein? Donc, on a le niveau à boité. Attends, on doit diriger Bissot. Par l'amour de Dieu, pour que le peuple est mawa. Mobutu Aloba, le président de la République n'est pas magicien. À quoi ça, l'agneau sauté? A Tchébino, en abosunga peuple. Est-ce que vous avez la mission chef de l'État? Hein? Et à moi, le gouvernement, ils ont demandé au chef de l'État, clairement, à tchata 2 pasteurs dans le ministère. Neti Banane. Kabila Tchaki na budget. Le cola, t'as le ministère à sport. Ma pasteur au wapi. Oh, il dit de réveil au second à Rabino, au bin dans la chair. Mais mon sœur, on a le président parlement. Oh, vraiment, c'est. Nana tunu ba pasteur ya église de réveil. Église de réveil. Protestant de l'autre côté. Oh. J'en biso le comme. Dans la stade de martyrs. Kota na isumbelo. Okono mona ba jongo. Bana ba esprit mabe ndenge ba baby. Et puis na zo banga ni so di fifa iko sala ba spécial enquête na yi. Dans stade de martyrs. Gestionnaire, donc on a bino équatorien. Bino ba équatorien boyebo gérer d'abord état pour toi gérer le stade. Mais ça dans gérer le stade wana azai capable de ça wese. Na ministère gestionnaire la match zo bête et pas la fonction monnaie. Alors deux a faute na été za faute ya bateau ba écologer. Bateau ba sinistré o ba sinistré na mai papa ata ba loger ba mo marque ba nyeo na moni wana na mona te ata kuna na za ba suma ba nyama ba papa ni bisa ba beti ma obe ba ni ba bi ba de na be na ko mo na bu ba bi ko la o ba ko na ba ndi abi ba ni ko filmer na zo bata azo tambola bo papa na yo moko ministre ya sport na ini mais tango révérend, pasteur, docteur, oyazalaki wana amose mbaïbou, ça des qui ça les l'honneur ça des. Et c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, la gouverneure zoya mibi wana nyonso ba malongola bango sentiment. Ba dirigeant mboka na qui favorise mette Jacques chapitre 2 verset 9. La zoya bi santa ke prophète de Dieu. Comment on va ça en soi? Suka ko la mutuna. Or que yo za bon olingi Congo ozobuni na Congo me bakola botero bosala bango baza mabe bakutela biso ki jami na kibila ba tout poste moko ya Amos Mba parce qu'il fait ministre na gouvernement ministre ya sport to boye ke tambola ki so pe mama wazali ocheta dodo kamba bazui na bobo tia sika so ki nzambe alingi na lo sambo na bango no ya biso
soki tokotombola Congo moke soki boye tezalaka pasi bongo soki président de la république amoni asali choix na ye pa ya prophète Ngefa est-ce que akosala mosala malamu na ministère moko oza capable ministère akopesaka kaka ministère ya afungoli ministre ya religion mpona kanga bibi wana nyonso bafaux prophète na pasteur ministre ya religion yo ministre ya religion merci beaucoup donc Ngefa touti komona na bilili na est ya mboka na biso bazo rapatrier ba Rwandais bazozongisa ba Rwandais na mboka na bango yo moni wana na HR na moni na bilili na moni na information na moko ya ba média otokoyo kotanga kombo te bazu ba Rwandais bazozongisa bango déjà ba bandi déjà na un groupe déjà bazongisa bango na babenga ngoni HR bon ezali ba Rwandais oyo bakimaka bitumba bakimaka bitumba bakala bazawa mais baki okufa sikoyo nga question na ngeza Kagame kuku dele ngo boma bango baki okufa bibembe kuku dele blague te Ngefa gouvernement ezali gouvernement congolais oyo eza reconnu ezali pourquoi tobenga ngo groupe rebelle bazo rapatrier ba Rwandais sans autorisation du gouvernement. Est-ce que le gouvernement na biso eza yebi yango? Est-ce que toloba ke groupe rebelle wana FC M23 baza déjà reconnu na niveau mondial que bazo kamba parti moko parce que les groupe rebelle nde biso to benga bango ba terroriste mona mboka. Papa, est-ce que vous avez besoin de débit à balkanisation en Rwanda? Depuis la balkanisation. Comment les Rwandais pensent aux réfugiés? Avant Bazonga, même les territoires occupés, il faut le gouvernement central après cette autorisation. C'est ça. Ça dit quoi? Il y a une autorité c'est le début de la balkanisation. Réponse n'a pas. Est-ce que réellement Mboka les a occupés pour récupérer un jour moi na niveau makambo eko? Yo na bisayo. Savimi babunda bitumba peuple 22 ans. Akanga parti Angola munel olunda nord wana. Suka bangolais na Eduardo Santos ba organiser. Parce que trahison na ba américain ba bomba Savimi ba récupérer mboka momi. Balinga tata 10 ans. Ata biso to kufi ban na biso ba kobunda ba récupérer mboka wana. Po mboka ya biso. Réponse n'a pas chez moi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tous chité déjà, tout commis presque à la fin. Il y a entretien à mon commandant. Moi, je suis Ngefa, embouteillage et paille. Banzele zate na ville Kinshasa. Et comme les Cambo ya ko respecter ba plaque. Donc ba plaque ba père na ba impère. Alors bongo bandeko bazana ba plaque ya ba province. Ba ko circuler ndenge nini malgré décision eza nano appliquée balobi fo bazela ba revoir nano mais oyo il y a ba grand car il y a ba livraison oyo était kaka masanga oyo était kaka mabaya ya onde et ko circuler kaka de 22h à 5h. Mais oyo à 22h à 5h ba ça bien zele za. Ça dit quoi monsieur? Il faut dans un amour ya mboka. Jean 13 34, je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. La ligne, parce que quand moi je parle, il y a un sous-bâtiment biblique. Est-ce que le bateau va ligne? Plaque père. Lundi, mardi, mercredi. Cadre, mon soir, on a un moto gabo, mon corps, on a plaque père. Mercredi, jeudi, vendredi, à côté de la tête. Donc, si vous avez un commentaire, obi bimponde kobunda entre la police bimponde kobunda na nzela ça dit quoi avant besoin des hommes mosusu batunaka peuple moi je crois basala banzela mosusu parallèle même ya mabele quoi ba camion devient que non entendant bazo construire bino ngana boyo banda makambo ya mercredi jeudi parce que moto wanga ba camion nga tout na ba plaque kaka na somo na ya yoza ya ba province tout ya ba province très bien. Si vous avez accepté à dans la ville à Kinshasa, à cause d'un bateau. Hein? Je crois que l'ONU et le Qatar, président de la République, ont intervenu parce que les bandits à mon boulot. Papa, Kabila Nyokola Bissoa, ti. Moi, j'ai vu comment les peuples ont chassé mon bout. J'étais à Kinshasa. Le peuple, c'est un moto.
Depuis ton bandé, Lili Pongi, là, non, Lili Pongi, vous blaguez avec le fait. Pardon? Lili Pongi, vous blaguez avec le fait. Lili Pongi. Ah, papa. Non, mais vous avez comment? Vous blaguez avec le fait? Parce que moi, le peuple, il y a un tombeau, la police va remettre dans ma cité. Bah, on concate. On peut se mouiller comme on. Oh, yo, et comme si on a passe. Bambouteillage. Nzele zate. Bandile comme à 3 mètres. Bah, il inauguré. 3 mètres, bah, il inauguré. Longtemps. Ce qu'on peut souffrir, peuple, il y a un petit wapi. Hein? Est-ce que vous avez fait la fait? Vous avez un jeep na tiki na ndako. O tiki na ndako, ozu moto, o yei parce que moi tambola ngo ezate, mo beko pe mozo bibi. Ça dit quoi président na batuna il faut revoir makambo susu et ko pesa nani ndeo zo benga Lili Pongi. Nani? Lili Pongi baze belé. Ba bogumese wana. Lili Pongi. Ngefa. Baze belé belé. Na tango yo to koluka kimia na mboka na biso na côté ya justice to pe na côté ya union sacrée ndenge bato bakolobela désordre ko salema à tout moment bakolinga ba exterminer ba opposant à tout moment. Joseph Kabila oyo aza na exil ba pesi 24 heures pour na aya na Congo aya ko se présenter na Sénat. Papa Tarazamba ba auditionner Joseph Kabila na Sénat. Conseil na ko pesa bango. Bokondesi là. Ok. Ba Kabila wana ba format bato ebele na ba dimission ba misu ba osana lelo. Namoni na le 17 fête Indio Maria salaki. La champagne. La champagne ba nini, ça dit quoi? Azana moyen. Moyen ngo mutapesa ka nani? Kabila. Là on se sent avec sentiment. On a dit yango. Ba dirija mboka na défi te na bana Kabila mbala mbala la usugwa ko mitirenga na kwa kaini na zamba na biso kwa te soko sai motambo nyama moko bena ko na moputi na molo ngijo ko na gagana ipuku ibi kwa gagana so motambo nyati atali soko donc sanga kwa yesu akoya pina maleme atelemi. Wouh! Aïe, bien, donc, ça y est. Kabila, il y a un mot kangaï. Si on m'a mis à Kabila, on l'arrête. Hein? Malgré que les gens savent, ma couleur va tourner à Tchétché Bangoan. Mais Kabila, on va Tanzanie, si Gazaïti, il est pénal, il n'a pas parlé. Qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Hein? Moto, écoute, il y a pas de frère qui jonge à l'ongoué, à écoute, des petites éloges au bon côté, à comme une porte, à quoi un exil à Vannes. On va bien faire le jonge à Roya. Mais ça, mais le papa. Hein? Loba pouvoir elongo pouvoir monsieur Roya de Bagoya mais Kabila alongo aya pour dessiner à ça la mode a otina pe ba avocat otina pe mon tout. Est-ce que ça justice moko ya ba règlement de compte to comment on a na carte scène politique n'abso président Tshisekedi on a pouvoir les non na mona hein ba solo oyo ba policier mais personne ne croyait que tu étais comme un président de la République. Très bien. Hein? Vie à Moulaï, mes chers frères. Je vous conseille comme un pasteur, comme un prophète. Hein? Bah, Djumbles. Oui, la Djumbles. Bah, sauver, bah, tiens, un chapeau. Hein? Bah, on a canne à Mokili. Bah, d'autres teams de président. C'est ça, bah, ma vie. Tous les gens de la Pole à Congo. Là, ils bossent la bien. Aussi, ma mamie, tout cas. Bon, il y a bien. Bon, tambola, boy. Bon, tika, le président, c'est ce qu'il est-ce que ça y est pas police? Est-ce qu'elle est lopée bas quand on a mis tout comme mais la baxi va salaire va bien, cela bien. On appelle que cela. On appelle que cela. Merci beaucoup. Est-ce que la bisi est là comme il présente ça compte là là-bas. Pour moi, le Cameroun Kabila. Tu es bien Rwandais à solo. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Kabila Rwandais. Mais président ivoirien. Ouattara, Assane Ouattara. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé de père et de mère. On l'a qui n'a eu, à un moment, on était à Morocco. Azali président parlement dans la Burkina Faso. Hein? Mettons, on m'a les aussi là, pour pas la retirer. Mais Burkinabé, Nani, Ivoirien, il y a père de mère dans le côté. Hein?
Hébreu 12 verset 14 boluka paix ekozala malamu na niveau batika Kabila soki mai minte balonga te kochene Kabila eloko moko te. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci na prophète Ngefa Mutazaki wana pona ko talisa bino pona ko pesa bino vraiment ba penser o ezakati na ye. Non otiki eloko moko yo tunanga certificat de mérite bato ya Kofi balobi Ngefa eloko te ba ko pesa kabine ba certificat ba ninga tu ba diplôme de mérite biloko na seka bango tela Kofi Denis azali maître na nga na kosa kokena sina yiki mais ngai yango nazwa yango kala bomoni yango baninga bapesa bango bapesa ki musu ya léopard ayo ezali na léopard dala ezali ba chrétien international ba jeunesse ba ndimi na Jésus Christ ke ko dessiner ngai comme meilleur prophète et moto ya vérité yango et qui m'a donné ça ba pour balia pour balia donc il va ça yango omoni yoko et donc l'état apesi l'état pesa ordre national le parti eza ba journaliste basangana na ndenge na bango ba ye eza eloko ya l'état eza pendenge mo o confiance waki nani oyo eza ndenge moko na certificat ba Kofi na ba deni ndenge mo bongo o a léopard ba pesa muninga ya yo zongo le pas nani o Wallace ouais ça pouvoir ya makambo na bango ya zo pendo ya l'état pendo ana ordre national le pouvoir mu dépêcher ba pouvoir ouais so mérite na ye nani azo mérite mais eloko na sala kana bibi na bino eloko na sala kana mona bino sala makambo na papa na bato bakozwa diplôme de mérite wana ya ordre national de part ya babiso badenilisi Roger bango te ya basala bakati na bango il faut ba na Congo les plus grands prédicateurs à Congo c'est Mutumba c'est bato balobelanga oyo yanga yango na bampuku mpe balia litoi moko eza te ebeti tolo nango. Merci Ngefa tokomi la suka vraiment ya kama na bato mosusu mpenza Ngefa bino wana eloko te yango oyo nalakisi bino yango oyo natia kuna na mwana tia bana mpuku baliaka moke moke te aussi. Ngefa merci TV Zangonga toko kima vraiment sima ngonga mot de la fin na wezani ndamna pambola Congo président fungola miso na ye cette fois-ci pour mandat esilaka namona atongesi barena biloko malamu azosala yango banzela eza te boluka moyen bosala banzela bakambi etambolaka balibeko mosusu apambapamba oyo bolongola yango parce que ekopesa mabe na pepe biso totambola na pepe tolayaka na pepe totambola na pepe etango pepe komo oloba maloba mabe na matoyi biso tozali mpo na pouvoir ngai pouvoir na ngai na soutenaka président Tshisekedi mais nakosoutenir bao nyonso wana babalade wana yo ozalaka opposant bandolia mbongo koma osoutenir Félix yoko ndima nani menda okoma lobi pa Félix nyonso mais yo oza mosala ya Nzambe te mosala ya Nzambe il faut za au milieu sikoyo naza milieu de village opposé ya ngai nini au côté ya batianga ministre gouverneur nalobi mende oko ndima yango bato ebele bazali na Kabila bazali pa Tshisekedi la vie c'est comme ça yango na yo po komi non ngai nazo soutenir Tshisekedi mais je ne soutiens pas les voleurs balobai na Sabino Mandela ngesila esila akodwa bonus à 4 ans akodwa bonus à 4 ans nani 4 ans nani yango 4 ans Tshisekedi 5 ans Covid-19 et juillet 2 ans et demi ça fait 2 ans auto bani guerre c'est pas près 2 ans on a 2 ans Covid-19 2 ans oh ya guerre 4 ans to c'est bonus donc ndenge Kabila ça il pas comment bino bolingi bosala akosala 15 ans akakobate démocratie osala eloko te kongo mpe ya mutu te oyo kanisi ya biponda bazaka biponda bakongo ye basala bobima nini babimaki mpa Kabila azalaki étranger rwandais bobimaki mpa na ye kale bakote bobimaki bino biso ba Tshisekedi bongo manjanja oyo ebetaka bato bakufa likolo ya catholique mosenga za mboka polo merci c'est quoi mbonga kaya comme papa comme musengo akenda mbonga musengo akufa kati akoma mokolo akufa ya yo ni siko ke wa oyi belo comme musengo bimisaki nini abi gouvernement médiocre ye moko asuka ali ba mo livre $150 $150,000 Q asuka mbonga ya tika nanu mbonga ya ngai na kai papa papa sani saboter azonga biso keba. Merci, et monsieur Esili. Esila na yango. Esila.